MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote bando ba bolingo sango pasi pe ya mawa. Liwa Romeo Katompa alias Bololo. Ndeko bozo mona congolais de père et de mère. Et 40 ans zalara tokena roluka vie à se retrouver en Afrique du Sud. C'est un frère qui évolué dans sport, dans boxe et a gagné un peu moins de compétition. Azali partenaire, il y a sparring, il y a junior, Ilunga, Makabu, champion Abisso, il y a Congo, il y a Milour. Avant en Afrique du Sud, grand frère propre, il y a Martin Bakol et Toyebié. Partenaire est sparring. Landara box, yebi sparring est là, tant on s'entraîner, na adversaire, hein, voilà, na moto, bozo sparring, bozo sala. Un frère, ou aebani, et oazayi moto abatu bat balingaka, bandeko batumbiye vif, yakotala. Ngano toyebi ce qui se passe actuellement en Afrique du Sud par rapport à la xénophobie. Et ndeko batumbi na kati ya ndako na ye na ba sud africain ba image boko talate akomi koni donc neti statique quoi maboko opanza na makolo opanza na telemi tout droit ba ke obimisa nzoto na ye et ba benga ngoni ba camion ya incendie ye mbila ye ba bomi moto na nde ba bimisaki na ndako somo boko kateje des images na tsheli binoka quelques images wana tsa oyo moto oziki ezate pour les interdits les réseaux sociaux et puis si pas si pe mawa atiki mwana moko abala sud-africaine atiki mwana moko je crois que bolandanga boyebi mikolo nyonso tozo CCT ya robeta mbela et pas na bakonzi ya mboka Congo par rapport à insensibilité na bango vis-à-vis ya peuple congolais vis-à-vis ya population au bazana mboka et ba na diaspora toyebi depuis un temps mambo xénophobie en Afrique du Sud. Nani batona ba pesaka message ba pesi date ya deadline oyo il faut ba étranger tout babima ba mbora misu ba na otinda ba avion ba batina ba babima tobi ba bomi ba congolais belé na ozo batango sala ba émission te surtout des jeunes j'ai vu na moni ba image ba jeunes ba bomi na maboko bilenge ba sipe mibali et au pesa passi imaginez un sportif professionnel donc oyo azosala lokumu ya mboka na domaine la culture et du coup karaboye pour avoir un étranger et batona ba lingi étranger na mboka na bango te ba batumbi quelle perte pour la RDC. C'est triste. L'état congolais, gouvernement, faites quelque chose. Bozala na mawate ya ndambo na mambo ezoleka na peuple na bino taba mboka mususu na Gabon toyoki basi batelemi chasse contre ba sud-africains. C'est vrai nazotinda ba na violence te mais néanmoins étant ba responsable beaucoup vanda bokangi minorité vous devez faire quelque chose. Ezala raté. Ba étranger en Afrique d'ici les arabes congolais te ils appellent ba africain te ba mekotumba français ba mekotumba anglais ba mekotumba américain bo mona ba ko mekate ko banande nini mais tellement ba yebike ba congolais ba yuma ba mboka mususu machin surtout biso nde ba monela biso toyebi combien ba congolais bazala maltraité
torturé et tué. Na ba mboka lokola ba Inde. Réaction ezalaka nango te. La population siliki baki basali peut-être marche babuki, mais quant à l'autorité ezalaka kaka no basolola ki to pe bakosolola. Baboma Cynthia Vechele toyebi eleka bongo. Juste soki 2 soki 3 ans après baboma étudiant moko ba vidéo etambola ba beta mwana mobali wana banzete. Étudiant s'il vous plaît aye kotanga aofuta mbongo. Oyo eza kotombola économie ya mboka na bango. Donc il faut la respecter et honorer. Na bamboka ba mindele oyo na ba Europe oyo bayamba pe ba étudier ba butaka libanda overseas. Ils travaillent ba respecter bango. Respecter ba droits humains. Ba boma congolais lokola bamboa. Et ça les ma ba 2 ou 3 fois à ma connaissance. Gouvernement na biso sala na yelo te. Merci na madame Kaikwamba. Garçon baboma na Irlande na lobelaka awa. Quelques semaines après et la ministre Akenda tomona ba image nazo ine tant ko lobela ngote. S'il vous plaît. Malobezo sila ezozanga mayele ezosila. Tozo yebate comment toza ba maléré. Tina niveau oyo. Na mboka na biso moko. Toza ba maléré. Libanda même to kende wapi to kima wapi to suka wapi. Na lobana ba congolais ou ba vivant à l'étranger bon tozo kaka en Afrique du Sud hein? Précisément par rapport à Oezoleka. Je sais que réalité en face c'est ça qui est en mususu aux autres la moins bas avantage. Il y a moké aux en place aux ali peut-être loi kolia et monanaka. De onanga. Aux zones du mozo à risque. Donc toi tu préfères malamu okufa na yo en Afrique du Sud, aux anomo way en Afrique du Sud que aux ala moto na bo moi to pose la vivant na Congo. Na habite na benga obo moto mayele to parce que réalité en eza en face. Batwana ba pesa deadline. Et effectivement ba boma batu et ba on continue ko boma batu. Chers Congolais, vous qui vivez en Afrique du Sud. Certainement bat barolo bananga a est-ce que ba ozonga Congo ba okene ofanda octobre tant avant ba kene ba utaka wapi. Congo ya mboka nayo. Balobaka on est mieux chez soi que libanda. Na beta lisolo ya jeune fille mona omba Souza o akenda na Koweït soki Koweït période ndeko na biso aisha koko anda ko sala na Congo mikili ye mto abikisa jeune fille wana bamboka na ba bomaka bato na ba recrutement lokuta ba salaka oyo ba miyibi ba salaka ba kosio que non tozotino étranger pesa mbongo tout ça le passeport mwana na kenda ndenge wana tanga komi na ba komisa esclave andima zonga mbango a relia je regrette na ndako na bango bobi je regrette hein ata so sali 3 jours à l'état mais la tama ya lobo la fille a zonga zala tellement nesengo malgré pas sa Congo ma comprenez que non malamu na va na mboka na ngai et yana ba fazer balala libanda to pe ba viva libanda mais un jour alala la muka décor a vie échanger ba comment ba témoignage misu ba mo kumba mituka kana Congo wana bisiko ozo kima ozolo ba ke passe ezali yana batu balala libanda 5 ans 10 ans même atala la muki nzamba se souvenir na ye vie échanger pour nini yote de toi tu préfères malamu okufela en Afrique du Sud et na ba condition nini s'il vous plaît mieux vaut nzambe na ngai que Dieu nous aide. Il y a un mieux vaut passer na Congo, mais dans l'envie, hein, que risque en Afrique du Sud. Il y a l'IWA.
pona loso. Même Bible zoloba. Malamu bili ya okauka na kimia kimisuni na uzanga kimia. Vini ni bwana ngo. Ya oboma ma robata ma poso ba ngoloba oboma yo. S'il vous plaît bozo ngana mboka. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissent les temples. Des séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantent son honneur. Ils ont réussi l'homme d'adorer les rois, car il est l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, toute langue confesse que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom. Jésus, je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant nos couronnes et des coups pleins de parfums odoriférants, nous rendons gloire. Chantons gloire à Jésus. Notre Seigneur, gloire, plus haut des cieux. Il est beau d'annoncer les matins ta bonté. Voici mon sacrifice, la louange de ma bouche, les fruits de mes lèvres qui confessent ton nom en poussant des cris, car tes œuvres sont grandes. Bienvenue un jour dans ta face, que 1000 ailleurs, car tu es mon soleil, mon bouclier, ma tour forte. Tu me donnes la force du bif, tu m'arroses d'une huile fraîche. On se plaît à contempler mes ennemis grâce à toi. Je prospère dans tes parvis, je porte des fruits, même dans ma vieillesse, plein de sève verdoyant, comme le palmier les justes croissent.
s'élève comme les cèdres du Liban planté dans les jardins de Dieu. Dieu des vengeances s'élève pour venger mes ennemis. Il mettra la fin à la malice de leurs œuvres, car il est le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, El Shaddai Adonai, El Elyon Sabaoth.